N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Tout ça pour un problème de matanga. Matanga n'est pas de ce donc il faut beaucoup d'abord. Ngai na kanisa na kanisa kite pour exemple sala biso to sala biso watu to honorer yango to le mama susute ta mususu mbala sima ce qui to zaita mususu na la caisse à solidarité mais do botana ai en mais il a aussi koyi et sengeli to sala ya ngala et pour ça la malamba ba ozoma loba ba pesa des solutions directes. Neti nana kamati maloba na Congo ya Omeri na Congo ya côté bisopo à biso frigolé en Congo comme ça pour proposer d'autres candidats. Ya monde tokokina ya mona minutes oyo ou etali korbia pour contacter Omeri catholique des artistes. Merci monsieur l'abbé. Nous avons mais quand vous trouvez une solution, dans ma proposition, donc, aumônerie catholique, ville de Kinshasa, aumônerie ville de Kinshasa, c'est l'abbé Jean-Marie, à outre le vainqueur, quand vous êtes chargé, il y a Corbillard, je suis déjà fait côté là-bas, comme on a dit. Voilà. Merci, Président, pour la parole. Merci à Nandi quand même à la proposition mingi. Et ça m'attend. Et là, on a pour réussir, il faut d'abord comprendre sur la base. Base des amis, espace d'attente. Espace est amis, par exemple, dans la mission liée au Tournéda. Quand les amis date, par exemple, il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on a mis dans la ligne de Konabiso, à l'Obi, à Mouti, à Njini.
Nairobi, na compte l'association, Nazari l'association na réunion et Sakaki à Banjiri. Banai Banjiri la réunion Chisuka. Bazwaki Marouaron de Kobilolo. Na moi Ozalaki, apparemment la réunion pas Zalaki. La réunion de Salamaki, mais Kobilolo pas Zalaki, à Marouaron. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion Jiri? Et quand on a dit dans le Nabiso, il y a police. On a dit dans le monde. Ma pesaki ma proposition. Parmi ma proposition, on va pesaki. La retenue ma proposition. Misaki. Malobi boy. Malobi il y a une boisson. Mundori azali autochtone natif yanjiri. Donc on s'est fait là tous les laïcs à Wananjiri. Dans un le bas pesa contre lui. Tous les laïcs à Wananjiri. Parce que ceux qui laissent ça Moussou et au Dumalokola. Tout ce qui est côté qu'on a dit les amis. Entre-temps, ils sont à plus souvent en Jiri, pas la chambre de l'Udi. Ils sont sur le bureau, par le bité. Pour quand même on est de Moutinabiso, et ça officiel. Pourquoi pas te voir déplacer en haut, mais la condition de sa proposition. Ceux qui m'attendent les bini, corps, et il y a un Jiri. Exposant un Jiri pendant un ballon de 3 heures pour 4 heures de temps. Voilà un Jiri qui va faire hommage. Si ma maman va installer un officiel pour que vous ne fassiez pas une comédie à l'opinion. On a déjà une proposition. On a pour mater là, ça compte en année. Proposition sous les Zalaki, malheureusement, ceux qui, on tombe mater là, ceux qui ont fini, au lieu d'ayant un dit, ils vont proclamer. Tokei va exposer à vous. Jour il y a vos moments, ne va y avoir ma position de dit. Ils arrivent parmi ma proposition. Bango moko, bande on a vu sur la réunion Jiri, titre aussi ça qui est non, on a compromis la place. Mais au moins, il y a une bonne partie, ne va pas souhaiter que la mana en Jiri. Le monde va y aller. Le pôle à l'eau, l'artiste est notre bande parce que la partout à Boya, tous samedisa, makanisa, ensemble, tous radicalisation qui vont problème là-bas, ou à plus ma maman va faire contre lui. N'est-ce pas le but à le but à remettre à tout, ou à la au moins dans cela, par exemple, il y a un peu à isoler, oxygène. Maintenant, vient de la main, au moins sur la main, mais parce que le compromis qui va décider, il faut ça, c'est un peu ça. Merci. Voilà. Toujours le Bagaka, reste la même chose. Et au moins, ici, yo, secrétaire général de la ANTPC, comme on a eu oxygène, comme on a eu ce qu'on a donc, secrétaire général de l'Abisso a sorti la réunion. Donc, pour se communiquer, parce que tant que vous allez une famille. La fin, ils attendent beaucoup de réunions, pourtant on peut gagner et pas banoko, de tirer place ni oyo et singeli. Présentement, on est tous les satans et belé. Parce que le déjà Jiri 1. Vous proposez encore 2e place pour le lobby, tous 3 places, bon réunion et continuer. Au lieu de tout le magasin, Jiri. Nato le bandil, Nabilolo na babeta, on a babeta de mafunga, babeta mafu. Babeta kutu. Mais le président doit retenir 3 places. Njiri Picha s'intéresse à 1, tout encore 2 autres places, Tocha, Bongo, beaucoup d'une réunion. Ma chère Sikapamba, ma papa, Boyokana Ndenge, Altoni. Toyokana, Kuna Sima, Kuna Masolo, Makasi. Tamba kutuna magamuni traité au monagaka ndenge to bandaki awa papa toyokana ko na toute humilité tolobaki que mutu na mutu akomitia na esika na ye toye na biso na ba démonstration te awa toye te pona boganga soki ko silika te moninga suka pesi proposition. Mais on aura le temps, Yako, Tala, Moko. Oyo, à Monique, à
azana likambo bate atiki mais oyo azana proposition toyoki nzili mais ba place koki kozala ba fikini ba stade ba tout ça et koki na mpe kozala pe bisika mais tozana période nano ya ko étudier ba paramètres nyonso peut-être que kozala pe que bana nzili quand même compte tenu de on peut aller là-bas et koki pe kozala et bango pe soki ba moni que tulinga ki zala nzili mais là-bas on a décidé que tokende côté kuna non tokende kaka total a dégré pour mobiliser bato ya bandeko ya nzili tozala na biso calme il y a réunion oyo esalamaki lobi na nzili ba initiateur ya réunion wana ya lobi ezalaki bandeko misato président Ladi Esobe, président Jean-Paul Mayata, na mécène na biso M. Simon Bouens. Alors PV il y a réunion wana ezali koyeba ko ezalaki convenu na réunion à lobby. Ezala ba faisabilité ndenge Abbé Jean-Marie Aouti kopesa suwe na bango tanke ba aumônier ba doté déjà corbillard biso pe na réunion à lobby. José Bayinda moko ba mécène teke na teke adotaki pe biso podium alobaki pona Mundweri etange natif ya district ya Tchangu ya pesi biso déjà podium ezala disposé pona biso na terrasse Sainte-Thérèse esika toko exposé corps à part wana président outi kolobaki famille ya président Mundweri bango bazala kwa autorité morale na biso. En deuxième position, il y a famille artistique. De troisième position, réunion au Salaki Lobby. Tolobengaki yango bandeko ya Mundweri ya district ya Tchangu. Tolobaki te kaka ba artiste. Donc toute tendance confondue ya Tchangu, Tozalaki Lobby pour ko arrêter que avant exposition ya corps ou bien avant sortie ya corps, te proposer un festival moko dénommé Mundweri et Banosala Mananjili. Avant sortir à corps, Yangwana M. José Bayindama a adopté biso podium. Et puis, moko tozalaki na bango, bandimaki mutaba instrument, a monanaki, mutaba banderole, a monanaki, bata groupe électrogène, a monanaki. Donc, o esalamaki lobi na njili, rapport ezao comme PV na remettre na bino. Merci, Président. Toyoka. Et ce fond, la mission n'est pas le bongo, tous on a peuple. Donc, il faut y a podium, mais nous disons dignité Katafal il y a podium Ezali. Donc on peut dire Bilamba Chansar. Pardon? Chansar Alice Boy. Chansar. Et Alice Boy original. Voilà. Donc on dit que Corbillard c'est résolu, les habits c'est résolu, et puis podium, et puis baza tentation makasi batieli biso na podium po ebenda kaka biso tokende kote wana ondire bati mobali moko azofrone momi donc tala azopropose makambo ebele mais eza na mpe makambo. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes.
Attends, dans la province nini Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Interexpress résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Interexpress, comme ça. Interexpress à Paris. Aimé Césaire. Ah, nous avons central la route Kazamulu. Ah, c'est sûr que ma voyage m'a quoi, puis ce que vous allez me dire. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole. Public. Naosenga kaka epai ya bandeko tokufeli tozana tristesse et puis na douleur kosala matanga ya ndeko na biso Mondweri eza nango kisi te eza kaka programme na kobongisa makambo nyonso. J'espère président Masumu ntango yo okomaki na Congo central epai na biso oyaki te puisque tosalaki programme ya kitoko mpe okomi président soki tokokutana susu awa tobenda temps ebele te ya kolobaloba n'importe quoi ou donc eza nango ambiance mais fo tosolola président ya liboso na kosenga boye soki tokozwa temps ya kokutana awa susu comité d'organisation bino botambola soki botamboli bomoni place esekei eza autant corbière eza autant eloko etel eza autant bozwi banotice wana nyonso boyeli biso wi biso totamboli baartiste totamboli mpo tokuna ndeko na biso ezosenga boye kiti ya biso tokoyeba kotisilite na babiloko wana ke tobengaka temps donc vraiment président eloko nazalaki nango yango wana po papa Mondweri na oyo asalaki mpo na mboka a retrouvé ba honneur na ye étant que artiste de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle ngana ye ko annoncer oyo ezali likambo etalisa esaite na ye mpo na koyebisa bino que touti ko assister moi moké na ko benga mo réunion te ezalaki peut-être mutu oyo bazaki na contact na ye babengi tukutani tosololi le gouverneur de la ville Gentimi Ngobila prend à charge le deuil de papa Mondweri. Alors, nalobaki ata soki boleki na nzela na ngai mais nakozwa ata responsabilité ya tonga te na likambo esengeli namema yango esika oyo bandeko bazali kosangana na ba différents makanisi na bango pour être dans l'ensemble. Baliaka mafuta ntabatango ezali na moto ngai awa bakozilanga de façon que bakulutu oyo bazali awa basengi exigence ya madame Mondweri membre moko ya famille na au moins 4 artistes comédiens au choix ya bandeko bazali awa tomona gouverneur tobanda ko mettre biloko nyonso en place. Mondweri akundama na ba honneur na ye lokola artiste. Je vous remercie. Allô Toyokana Toyokana siko ekomi kana biso moko ba artiste
comme tu as épousé, je te fais dans la Bakasamboula. Vraiment, tout ça, on a dit la même réunion. Et là, on a aussi la présidence de Yagoua. Pourtant, tu as comme tous les artistes, chaque groupe, a y a bien il y a comme ça, il faut président autour de la Wake. Parce que là, on a vu que Yozo, c'est la que Manzela Yébé, la Pape Sana. Vraiment, on a servi la commission du gouverneur de Bichot, la commission du président de Garoudi. La deuxième réunion, tout est faux, tout s'organiser pour le groupe Nyonso, tout est banni pour le matin à la Bichot. Merci. Ndeko na biso Mundweri Vanta asalaki yango wana papa na biso gouverneur Gentini Ngobila azwi likanisi malamu ya ko accompagner biso ba artiste comédien potolela ndeko na biso Mundweri malamu kwa likamwane kweki na maboko na ngai na kokite kokamata yango lokola neti ngai nde mapeka esengeli na mema yango nesika baninga basangani tokabola likanisi wana dans l'ensemble tosala komite moko oyo ekoyokisa mokonzi azwi likanisi ya koakompagne biso soni te omoni mbala mike ntango bakonzi baakompagnaka biso baartiste na makambo ya lolenge boye na suka nango nkombo ya bango ekomaka nkombo ya soni mpona koswana na biso kolela mbongo emonani te likambo boye ekei wapi yango tolobi tosangana libota bandeko association na bandeko bazali indépendant totala ndenge nini tokoki kolela Mundweri na botosi na limbiambia na makambo azalaki koloba na bomoi na ye tosalele yango ya solo na suka po ete esika akei amonake solo bandeko ya ngai balingaki ngai batamboli na ngai batiki ngai te na nkufa na ngai mpe bakomisi ngai ti na malita na ngai na kimia. Donc voilà. Merci président. Juste une question. C'est la mieux de en tout cas, sur la robine, on va souvenir. Ah, mon doigt, comme ça, mon malade, mon poids qui Mundweri, tu vas dire que c'est le Razalina. Mosala moyo to bengi FSI Prod. Na FSI Prod bongo na kokabola na bandeko. Ndeko nyonso asalaka mosala malamu na bengaka ye bongo tosangana. Tala souvenir kitoko Mundweri atikeli ngai yango oyo na nzela ya mosala na ngai Mundweri alekaki po te acontribuer. Oyo eza na kati ya FSI Prod oyo ezali bongo mosala na ngai nasalaka papa Mundweri wana. tokolela biso nyonso eske ntango azalaki na bomoi obengaki ye okabola na ye mwa mosolo ye wana awa likambo motuya tozali nango ezali ndeko na biso alelama malamu soki tomoni ke oyo bapesi biso na oyo toza nango tokoki kosangisa nyonso wana kombone Mundweri na Mundweri Vanta soki baleli ata na dika obia eza Vanta na ye lolendo na ye moko azalaki nango na mokili tikalela moko donc lelo Mundweri tobengaka ye Mundweri Vanta soki bakolela ye na 10 cercueil biso kaka soki tokolela na 10 bilamba ye kaka donc voilà Merci à vous.
président sur le mot de la fin, parce que tout le monde a une négociation à Tchangou Anjin, parce que nous souci l'artiste n'a pas on a déjà le gouverneur et une communauté de l'Union sociale aussi dans le monde de l'idée. C'est le moment où on a la Tchangou, on est artiste, pourquoi pas tokotia place moko oyo ezalaka koyokana bana njini na pas comprendre kosala mondweli aza kosala koka mpona njini te mpona place bakonzi bakosenga balela ye po eza honneur merci président monsieur un mot de la fin mpona ngai napesi bato nyonso bafanatike nyonso po balandaka biso surtout na la lumière tolotona omwebi na Easy TV na sa yawiti donc toza mobimba na tente donc toza mobimba bafanatike balandaka biso bambota tro lidera mofulema koza te biso oza demonika bambota ya États-Unis saisai akati bale bana poto rien à dire saisai fiston akati bale ati pas gouverneur de la ville Gentini Ngobilabi ati batanga mondori en charge tel basu nini match sili abe continue na poto to kati bale balobi no monia fiston saisai akati déjà bale Gentini Ngobila asengi moitié ya mondori membre fama mondori na 4 membres ya comité bakende asengi moitié ya mondori asengi te cousine papa leki non moi c'est Mondori maman femme Mondori na 4 membres qui passent là à Katiba les merci beaucoup Armi Mondeli merci beaucoup à the king de luxe na États-Unis on a merci beaucoup Freddy Maléon en France on a merci beaucoup à mon sponsor officiel Fego Omar la France on a yone makambu et quant à moi on a essayé que non commettre il y a pas d'interview c'est ça quatre débats le gouverneur à prendre à charge matanga Mondori à Sengi Mosa Mondori membre Mondori la famille comité pas donc moi je me dis au revoir la kenanga parce que à tout le monde kalamba bye www.potonapoto.com